Nazana batumi balé, je crois que Bamboule l'équipe, lundi qu'on dénonce Bangote, mais il faut qu'on dénonce ça. Et ça, en particulier les prophètes Ézéchias Mboukou. Oh, oui. l'homme de la repentance totale. Oui. Ah bon? Na frère, on a bien que frère fils d'Adam, parce que Batnios va botter Adam, Jif et Fongue. Na frère Jif et Fongue. Oui. Frère fils d'Adam. Oui. Pourquoi frère fils d'Adam? Aza fils d'Adam parce que na mokili Batnios so baza na mokili ba botter Adam. Mais pour comme frère, il faut botama ko botama ya sika pe oleka par la conversion. Repentance bat basa la ngotango nyoso parce que ça donne nzamba pesa bana na nzambe nyoso. Mais conversion basa la conversion une fois pour toutes. Donc ça veut dire que comme frère wana pona yo. Non, c'est difficile na bengue frère. Na bengue frère frère comme le mot français frère. Mais frère dans la foi. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais il y a une absence à comment ma commis belé. Donc à zoter dans la divagation. Quand on t'attire à constant à ma camba zoter, il faut que soit constanté. De preuve pourquoi on n'a pas converti parce que ce que qui musicien, c'est tout à fait normal ça parcours aux dans la vie. Mais au cours ma spécialiste à ma musique parce que tu dois changer un environnement. Il y a ça toujours un environnement ma musique. Ceux qui musiciens c'est félicité à critiquer. Mais il a trouvé quand même moins à critiquer à Fali. Ah bon? Oui, qui a critiqué à Fali. Mais ceux qui ont converti. On comprend à critiquer à Fali t'es pour nous. Rarement. Ah bon? Rarement. Mais plus bah monsieur Moussoussou, bah Kofi, parce qu'on a bien dit Kofi là, je serais injuste. Bah Kofi, bah Wera, wana penda, bah Zabile iné dans son quotidien. L'homme prudent voit le mal de loin. Bien ça juste hein. Oui. Bien. Oui. Musalo frère Jeff fonga zo sala pona ko bimisa batu, pona ko lamusa batu. Nyonso neza nango eloko te. Non, azo lamusa batu, azo bungisa su batu. Parce que la Bible est une communion fraternelle. Communion fraternelle. Et ça m'a dit pour la lobby que je souhaitais na kokuta na bino na communiquer bino quelques dons. Les dons ne pas en présidentiel et tout la na télévision boy na zo don professionnel kabelongo na télévision non. To kuta na présidentiel surtout to zaka doctrine moko na ko imposer maboko aux dons. La dom se transmettre ndengwa. C'est-à-dire communion fraternelle et ça la kake ngana yo to ebana ki malamu te mais nga pena ba pasi na yo zanango yo po ba pasi ngana zanango c'est ça le rôle de la communion fraternelle c'est que fraternité communion fraternelle o salaki église ya basimo Pierre Bandana ba acte 2 acte 3 et consolider une église forte une église puissante c'est ce que bango bazobuka mikolo nyonso. L'homme prudent voit le mal de loin. Yo pena église na yo ba pesa dim. Oui Ba pesa dim. Oui. Oui. Non. Loin de là. Azande mal enseigné. Mal enseigné. Omoni. Mais qu'est-ce qu'on fait la vision donc au moins ce qu'on comprend que jamais. Omoni batu basenga ka dimité faut na expliquer makamusu batu basenga ka dimité basenga ke lo mabenga ngo libéralité. L'homme prudent voit le mal de loin. Le prophète Ézéchias Mboukou. L'homme de la repentance totale. Non. Est-ce que, première question, autour naïe, Aza prophète, il y a don ou Aza prophète, il y a ministère? On répond à ma question. Soit Aza prophète, il y a don. Natika le comment on a tapé ces visions exact. Soit Aza prophète, il y a ministère. Natika le comment on a placé écriture prophétique dans temps et dans espace. Est-ce que Azana Makoki a expliqué biso l'écriture moko simple Apocalypse 8 1 demi heure ya silence tant ba fond la 7e saut qui me ko fanda pendant 30 minutes. Est-ce que Azana Makoki a expliqué biso na deuxième résurrection Apocalypse 20 bato ba ko zonga ba doaki marque de la bête était pour barina Christ avec 1000 ans. Est-ce que Azana Makoki a expliqué so guerre Armageddon? Est-ce que Azana Makoki un prophète c'est pas un prophète Azana Makoki a expliqué sur les 10 vierges. Oh 5 bazaki folle 5 bazaki sage. L'homme prudent voit le mal de loin. Oui, oui. Babé la makila esute. Ah bon? Ce qu'on appelle par exemple monano ya bomoto. Ce que so la makila ma yesu so pana biloko na kolia. Ce que makila pena solo ya rouge so pena biloko yo kolia biloko na lisusu.
obeli makile qui t'a mbeto et ko sobe na mbeto la na mbeto wana yesa ko fela ba mbeto te yesa ko fela biloko oliate le sang de Jésus ekoya mbala moko na croix ya Golgotha et sanctifia batonyo omoni nzambe bible lobi bonne écriture moko lobi ke so moto alinga tonga ndako il faut calculer de père que soka si ndako te ba sekai église la ndako abi Pierre cette Pierre tu es Pierre cette Pierre je bâtirai mon église et que le pot de ce jour des morts ne peut pas contre elle nzamba sala calcul po tonga ndako ba bengi église bato ba ko bika nzamba sa yeba nombre na bango pri ya futa et koka mutu musa futa pri mususu te. L'homme prudent voit le mal de loin. Non, ils ont kozanga boye. Ngai pe nazalaka na bato bazako bela makila ka. Mais quand j'ai reçu la connaissance, moté mo kutaka côté nazalaka modérateur. Atei ke babela makila na bino au monde ba sataniste attendre la fait bango. Na leki na bani ko corriger makambo. Et tout ba to belela kutu makila kutu batono. Mais après, nous sommes ko fo moi. Babela makila te. Makila batombola kande mosala Yesu sala ki na croix so pa ki makila nai. Mais que makila tout est sanctifié aujourd'hui par la parole, par la prière. Donc Yesu pour la zone baké évangile toté eza évangile à croix physique boy eza so importante. Et le croix eza poussant sa parole toté. Baninga tango kokie papi que me tolobe la vie papi que me tolobe la vie. Nous sommes des paroles. Nazalaka moninga na yote, ngai se beni kopopo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pena kotikala kozala moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mister Siatoul, nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gen tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gen nazala moninga na yote. Papi Gen nazala moninga na yote. Papi Gen c'est impérateur de Jean-François Koufeli Finchman. Papi Gen tolobe la vie. C'est nazala moninga na yote. Est-ce que nazala moninga na yote? Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. nazalaka moninga na yote. 4 fois peintre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen, moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. Ngai mo broso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote. Papi Gen, nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Grand petit. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Molode. Tolobe la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos
et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Yuniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Yuniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur Guincestrade 92A 9300 à Lost et Guincestrade 52 9300 à Lost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniché Banzé, la fleur du jour. Yuniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Yuniché Banzé. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Yuniché Banzé. Nyonso ezali. Ya kolia, ya komela, ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele boko zala desité boko sepela. Bonjour et bienvenue encore chez vous au Ezato Lobé la vie officielle. Merci de votre fidélité, merci surtout naba abonné na biso topé Rabino, merci et belé pour Sambino Tolobaka Mawamingi. Et bonne année à tous nos abonnés. Bino nyoso tozakana bino en tout cas to souhaiter bino mbula sika makambo sika nyoso salaki année passé année oyo vraiment ce qui est rataki année oyo et raté les sociétés. Comment passer na bandeli gawana pardon? Comment passer na bandeli? C'est là que téléphone en mode avion. Pardon pour téléphone est dérangé sur moi muki. Et puis bateau bazaka ozo kata et mazo insiste Seigneur Jésus Christ. C'est na mode avion pour les sinon ça va sonner pas. Bon na bandanga. C'est là que deuxième. Le quoi azunga na wana tawo yana oyo. Bienvenue chez vous. Awezarapa Nabino. Mbote Nabino partout. Bokolanda biso lisusu boy à travers Tolobé la vie officielle. Merci, bonne année à tous nos abonnés. Bino ba o nyoso bozalaka wana. Alors pour l'année où nazo senga na bino encore. O na nazo abonné na bisoté en tout cas abonne-toi eza gratuit.
toke malembe tosenga bino boye po ozala vraiment à la page au raté notification te lonzo tokotia et comme la yo mbala moko. Donc je vous prie vraiment de bien vouloir vous abonner massivement à Wanatolo Belavie nulle part ailleurs. Alors pour l'année oyo ba abonné na biso tout en tout cas to sengi pa nzambe o nyoso rataki na année passée 2025 et tikali na 2025 2026 oyo en tout cas to kotango na succès surtout santé ezala kitoko mingi na tombeli bino bonne santé et puis réussite na makambo nyoso o boko sala. Voilà. Alors tobandi émission na biso, je crois que émission na biso il y a liboso tout ça là na année oyo yango yo. Ato be mama nzambe. Na yambi un homme de Dieu, il va se présenter bokoye baye azanani asala kanini, il va se présenter to beta masolo ndeka ndeto beta kana to Belavie officiel. Merci na réalisation il y a Chris Ndongala, merci mon petit sans yo to lobaka mawa mingi. Pesa biso déjà invité Papa Mbote. Bonjour, merci. Kombo Nanga, il faut se présenter. Si, si. Kombo Nanga, le docteur en parole. Docteur Jean Gongo. Nakambaka, église à Grand Paris, na Épinay sur Seine. Donc, le ministre de la parole. Docteur Ngongo. Docteur Ngongo. Docteur Jean Gongo. Jean Gongo, ok. Jean Gongo, donc NGO. Donc, dans la émission, namonaki souci na yo ezana noble ozana souci moko malamu ya koluka ko dénoncer makambo ezotambola malamu te premièrement na makambo nzambe et puis en particulier na communauté na biso ba congolais à ce que kona o tozobenga makambo nzambe. Alors nzamba pambolo nano parce que mosala ozosala eza mosala moko munene eza pe koza pe na babitumba ebele. Amen. Na œil nanga mosusu namoni que ba invité aux yamba bazana kilo ndé ya émission té parce que ah bon oui émission ezalaka ozolanda pe moto azotuna mituna ozotika pe temps ya ko répondre pe ya batuno ba question c'est-à-dire ce que émission ozosala onka na désordre je crois que ça un peu difficile nazana batumi balé je crois que ba mbule lekito landi ko dénoncer bango té mais il faut ko dénoncaka et ça en particulier les prophètes Ézéchias Mboukou. Oh, oui. L'homme de la repentance totale. Oui. Ah bon? Na frère, on a bien que frère fils d'Adam, parce que maintenant soit botami Adam, Jif et Fongi. Na frère Jif et Fongi. Oui. Frère fils d'Adam. Oui. Pourquoi frère fils d'Adam? Aza fils d'Adam parce que na mokili batunyo so bazana mokili botami Adam. Mais pour comme frère il faut botama ya sika pe oleka par la conversion. Repentance bat basala ngotango nyoso parce que ça donne nzamba pesa bana nzambe nyoso mais conversion basala la conversion une fois pour toutes. Donc ça veut dire que combat frère wana pona yo non, ils a difficile na bengue frère. Bana bengue frère comme le mot français frère. Mais frère dans la foi té. Wana frère Jeff Fongi. Oui, na ko bengue frère té. Aza ndeko na bongola motema té. Non, na bongola motema té. Namte. Wow. Na bongo le motema te. C'est que makambo ezali awa. Oui, makambo ezali na bongo le motema te parce que au bongo la motema eza ko changer trajectoire donc oza ok na droite au baluki au bando tambola na gauche. Na kolinga même si na kotanga Bible te mais na pesaka moi ba to pesaka ba verset à Bible parce que référence na makamyo tozo sala wa eza Bible. Soko tangi livre à Marc 8 verset 24 na verset 26 et lobi boye Yesu tanga bikisaki aveugle oyo aza komona malamu te asimbaki liboso na misu aveugle na bandi komona banzete ayeko simba ye na misu babengi ngo deuxième touché abanomo na clair tango moto wana moni clair Yesu ayebisi azonga suna kati ya village te so tangi donc Marc je crois le bandingwana c'est-à-dire so moto abongoli motema il faut changer direction changer trajectoire mais je crois que hier azozonga toujours na même nzelo ya yaki parce que même Israël pour akota na bombo en Égypte azana nzelo ya yaki mais pour abima na bombo nzelo ya yaki yango nzela bimaki te bagi nzela le plus long parce que nzamba linga kité
soki akena nzela mokuse akozwa problème akozonga mbango na Égypte. Mais soki nzela eza long soki alinga azonga bando tala distance ya kolongwa Égypte tikana 40 ans azonga le super la 40 ans je crois que eza musika. Je crois que les frères azongi les frères congolais quoi azongi na nzela akekana na nzela mokuse akekana na nzela molaite. Voilà pourquoi azana tango nyoso fois zonga kaka na mboka donc so lika moke azongi noki. OK. Tozokende donc je vais aussi présenter mon invité, il s'appelle le docteur à parole hein. En parole. Ouais, docteur Jean Ngongo. Dans les naambi les lobo ebo ki binomoko message aye alobi. Alors ça fait combien de temps d'abord au banda ko landa bateau mi balé bateau que non na tout banana pour na yo. Gif ça fait à peu près 10 ans. Gif Fongi. Parce que pendant 10 ans wana yo landa ye. Au monde a que Gif Fongi za mwana nzambete. Non, aza mwana nzambete, il n'est pas né de nouveau. Siko yo dépense yo sala pour na tamsusu o lukaye soki yo mona eloko mo boy katina ye o ezo ekomisa nzambete et puis o mekana ko yebisa biso pourquoi o lobi ki ya za mwana nzambete pour nani. Bon, nakenda à Bruxelles na 2012. Asengaka so mutaza disponible ko sala des débats azanga kuna mais nakoma ka on a la contacter sauf que lobaki ke nzamba yebisa sala ba débattre. Donc nazaki na moyen mususu ko loba na été. Voilà pourquoi bon on a quand même le temps. Donc il y a lancé qui appelle. Donc, oui, il y a lancé qui appelle. On a à Bruxelles. Je crois que tu as pasteur Bobo, je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a une émission. C'est Nathalie Malam. Alors, pourquoi on a lobby dans ndenge wana? Oui, makamba nzambo yo ezotambola malamu te parce que bato baza suffisamment préparé te na makata makamba nzambe. Bible lobby Paul azoloba que l'athlète ne pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles de jeu. C'est-à-dire couronne ministère de la couronne d'huile na moto a moto. Moto ava comme ministre ils n'a pas préalable il faut remplir pour comme ministre. Donc ils a le quoi j'ai fait pour ngeta la muki lelo lobby a komi motei. O ayoka ki mongongo nzambe. Wana eza des ordres na kata makamba nzambe. L'apôtre Paul na chemin à Damas akutana ki na nzambe. Mais tant akutana nzambe za makambo nzambe yebisaki. Nzambe oyo ayebisaki Paul makambo makambo mususu kende na bongisi mutu moko akende koyebisa makambo mususu yango moni bayebisa Ananias akende akenda na imposa Paul maboko baika ezalaki na miso ekwei abandera baika a tiepe Paul na mai a baptisé baika dans le langage de la Bible linga koloba ke ba ofongola moto miso po mona ba écriture mais il y a une absence à komona ba makomi ebele donc azotia dans la divagation. Quand on t'a dit que constant, il faut qu'il y ait constanté. De preuve pourquoi on a pas converti parce que ce qu'on a qui musicien, c'est tout à fait normal ça parcours aux la vie. Mais au cours ma spécialiste de ma musique parce que tu dois changer un environnement. Il y a ça toujours un environnement ma musique. Ceux qui musiciens c'est félicité à critiquer. Mais il a trouvé quand même moins à critiquer à Fali. Ah bon? Oui, qui a tout en a Fali. Mais ce qu'on a converti. On comprend à critiquer à Fali pour nous. Rarement. Ah bon? Rarement. Mais plus bah monsieur Moussoussou, bah Kofi, son habit Kofi là, je serais injuste. Bah Kofi, bah Wera, wana penda, bah Zabile iné dans son quotidien. Or, na makamba nzambe, bah zara na balance mo juste. Bible peki si mutaza na double balance, ils ont même malédiction. Ce que tamo na gros na gros efa na meni na efa ya muke. Ils ont malédiction peki ça na Bible. Et des fois ça na mesure moko pour mesurer batu nyonso. Et puis bon so kaza moté. Ba ambaza ebele ba miseka baza ba amte. Et pourquoi zelaka ba miseka ba pengwa po ya osala ba émission? Est-ce qu'à pratiquer la procédure de la Bible? Parce que la Bible, si tu vois ton frère pécher, on est à Matthieu 18. Kende kutana nae solo na nae. Soka yo kite mema mutami bale. Soka yo ki mutami balete, mutwana koma mopagano. Boyo ebandeni ka sala ngo pa. Non, mais parce que c'est qu'il fait parce que à chaque fois ba apparition les la soki motomoko ou bien Marc Kalambai ou bien soki Moïse Mbie ou bien soki ba musicien monsieur moko kufi wana automatiquement à se retrouver na média et puis abandi ko fabriquer na banzembo mutu boyendoki
je crois que la méthode na yewana eza ba méthode ya mabe na makambo ya Nzambe. Vous savez, Paul azoloba na 2 Timothée 2 verset 4 alobi que enseigner, théa, censurer, à reprendre, mais à lui peut exhorter avec douceur. C'est même si nazoloba na mutu, faut ba ke mutu na sa parent. Azana basi, azana bana, azana responsable. C'est-à-dire nazana lolenge nazoloba na pe Paul ake musika lobi ke na bana mike, lobaka na bango lokola bana mike. Na ba mikolo, lobaka na bango lokola ba mikolo. C'est-à-dire il est même Paul comme étant l'apôtre à la nation, c'est-à-dire azota moi na ba trace à Paul te. Parce que Paul a gagné une personne à jeter. C'est-à-dire il faut un langage propre qu'on utilise. Si on a un moto âge na moto à l'école âge. Est-ce que ba biloko wana na bien science bien balba na français, ba bien science na kati évangile. Nzamba za impolite. Dieu est très poli. Nzamba itizaka omoni nani Nathan ke kotala David asumukaki. Alanga epse ko ozu mwasi abatu. Na ebisi na mbo soki mutu moko azaki na bangom na ba meme belé ngabu amoni mopaya ye pa na olazo meme yazaki na ba meme belé ko botola musu meme ka moko azalaki nango. Donc ya bien avec ça j'habite ezayo. Donc c'est-à-dire il y a une manière ya koluka ko gagner mutu. Ce que je crois que ba procédure wana bango baza utiliser yango te. Mais c'est quoi yo neti frère chef Ifonge ya utakuna. Je crois que ça très mieux placé ate ya batu côté ya uta. Pour ça otali bien pe côté yango batu ba continuer kana makambo wana. C'est quoi yé fala ça donc faut atikane batu dengo wana parce que yeso otali bien azako to badi azo reverser batu wana côté ya uta. Parce que baton baza pe kaka. Est-ce que ya otikane n'habite côté wana yo mona mabena ndeni. Non, ma bezali que parce que ba enseignement nyoso je fait fongate yaka. Eza ba enseignement za fondé na écriture te. N'ebiza ba fondé omoni ba biso ba congolais na diaspora to bisa na ba buzz. Hein? Moni mutalobi que église ezalaka te, église za ko enrichir ba pasteur. Église ezalaka te so moni na Bible non. Atanga la Bible malam. Église à Jérusalem ezalaki. Église na Corinthe ezalaki atanga ba 1 Corinthiens. Église ezalaki na Antioche. Paul alouaki sale pour asala a enseigné bat naturanis. Église ezalaki ni. Église ezalaki ni. Église ezalaki parce que ba église ya net ya Corinthe ezalaki na ba diacre, net foibe au balba na Bible. Parce que ba diacre na église, dans une église. C'est-à-dire ba église ezalaki ba chaîne, atabisaki ba diacre dans une église. Ezalaki na kati ndako te. Parce que diacre, est-ce que tu établis diacre na ndako na yo? Donc des frères chefs font que non ba tu vas qu'il l'église. Non, waneza. Donc yo c'est pèlerin. Waneza. C'est-à-dire à côté. C'est purement parce qu'il n'est pas bien enseigné. Ah bon? Ça bien enseigné. Ce quoi théami malamu l'évangile à solo. Et ça pour nous critiquer mais pour son salut. Akeba Paul alobi que Paul a exhorté Timothée alobi veiller sur ta vie, veiller pe na makambo za ko enseigner. Pour na lobi konayo. Moto soka za ko théa mabe za ko compromettre salut nae. Non seulement salut nae, ça peut compromettre salut ba baza ko yokai. Et là aujourd'hui les gens sont compromis. Ba bazo ba te ba kendo api. Parce que azu tango ebele ya ko enseigner ba enseignement eza fondé na lo ba nzambe te. Tala. Nous avons la forme belée à sanctification. Nous avons la sanctification comme étant la conduite ya moto, mais nous avons aussi la sanctification et fani que na kati ya pensée intérieure ya moto. C'est donc cause à la bak ba mona na lisumuté, mais makanisi na yo. Omoni ba chef fonction ce sont des gens bazo vivre na ba règlement de compte ba bisika ba utaki. Oui, bien ça ba règlement de compte. Ceux qui sont sincères na kati ya foi, ce n'est pas une manière. D'ailleurs kutu yem tazalaki kuna azana facilité à gagner batouana. Mais ceux qui ont tozalaki kuna azana facilité à gagner batouana te. Na on peut sur exemple moko simple. Awa na poto na ba église na biso to mingi na batu mwindo. Surtout ba congolais ba mindele baza muke na kati ba église na biso. Pourquoi? Parce que français on ngana lobaka. Na français mwana na ngana lobaka ezandenge moko te. Donc c'est-à-dire mwana na ngana na plus à koloba na français parce que batanga ne de la classe moko. Oyebi mokolo moto yambi ba mindele moko na église na biso. Bato bayembi banzembo bayembi mundela tu bayembi na quelle langue banzembo to yemba na français on n'a rien compris, ce n'est pas le français. Donc accent na biso manière na biso ko yemba yo fa na France quand même je crois que umeli balobaka na français 20 mais biso lobaka 20 déjà na ba ambigu na kati ba makambo wana c'est-à-dire soko uti esika bato c'est-à-dire comme tu as plus na lolenge ya ko gagner bato wana soki nano motu omoni na foi ndenge toza boye soko nano moto a gagné bato yo
baza kosala ne mobulu esika moko na foi po babika te moto ana na biki te. Il faut nano bananano ko gagner bateau yo ozalaki na bango. Donc on va expliquer là que au banda ko observer chef il faut que je l'ai beaucoup observé. Ah bon? Mais na monnaie qui a trop dangereux pour na foi bateau. Ah bon? Oui oui. Na pendant 10 ans oui. Oui. Ah, oui bien ça baza juste hein. Oui. Oui bien. Oui. Musalo frère chef il faut ngazo sala pour na ko bimisa bateau, pour na ko lamusa bateau. Nyonso neza nango eloko te. Non azo lamusa bateau azo bungisa su bateau. Parce que la Bible est une communion fraternelle. Communion fraternelle. Ils ont makambo pour la lobby que je souhaitais na kokuta na nabino na communiquer bino quelques dons. Les dons ne pas en présidentiel et tout la na télévision boy na zo don un professeur na kabelongo na télévision non. To kuta na présidentiel surtout to zaka doctrine moko na ko imposer maboko aux dons. Madame monsieur se transmettre ndengwa. C'est-à-dire communion fraternelle et ça la kake ngana yo to yebana ki malamu te mais nga pena ba pasi na yo zanango yo po ba pasi ngana zanango c'est ça le rôle de la communion fraternelle. C'est que fraternité communion fraternelle o salaki église ya Basimo Pierre Bandana ba acte 2 acte 3 et consolider une église forte une église puissante c'est ce que bango bazobuka mikolonyoso et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On dit me rappelle le solo à père spirituel. Père azaka père de la foi. Parce que père spirituel est Nzambe, parce que le père de tous les esprits. Ils sont Nzambe. Mais père de la foi, ils sont parce que Paul a lobby, beaucoup de maître belé, ngai mutunaza papa nabino, je vous ai engendré par la foi, au travers l'évangile. Ça dit ce que tei muto ko engendré. Abotami na évangile yo tei. C'est que mutu musupendenga bimi o mona kage non, c'est-à-dire okoyeba mutu wana esika mutu abimi ça y est, bon to ba bon. Oui, parce que l'olenge même l'olenge à moto ko s'exprimer, omoni Yesu, omoni mukolo mususu Pierre, Pierre tamba kangi Yesu, Pierre azawo ngana Yesu. Mais moi si moko atali a ibsieke. L'olenge nezomona ko zalaki na moto wana. Pierre so awangani. Tant Pierre bani ko loba. Moi so na lobi na ye, l'olenge no yo akoloba, ezolakisa ki ozalaki na moto wana. C'est soko zalaki na mutu, l'olenge ne pe akoloba ko zala communiquer envers toi. Oyebake moto biso ngane na zaboye ne na fandi boye ne baba courant ya bato atali boye oyo azabara na miste atali boye oyo foza la uti côté ya ba Sony ba nani ozo ba bato na lolenge na oyo uti pa pote tambolo koki ozo mona manière ne ya koloba yusko uta koteni ngana za na uti na église des saints na za ministre de l'Assemblée des saints. Ensemble des saints. L'église n'a pas mingi eza na université 83, toi l'église pour na Kikwiti, to balabala université na Yolo. Toi l'église bon, toi l'église ebele. Ensemble des saints des derniers jours. Non, waneza loka ba moon, non. Donc biso non par respect à évangile, mais l'église na biso même ba kombo ne ba komana bien ensemble des saints, bien ensemble de Dieu, bien ensemble de premier, ne biso pesa l'église kombote. Pour na respect, au moni nzambe par respect nzamba ko pesa F kombo nzamba pesa F kombo te atika ki Adam mobali na pesa kombo donc muta ko pesa église kombo te en soi pour le respect parce que l'église ezaka nzambe. Ça fait combien de temps au coma docteur en parole? En tout cas à peu près 26 ans. Combien à Napoto? Napoto naza na 17 ans. Donc ça dit au uta non ko uta. Oui. Pe ba défaut ebele wana fona lobano ba défaut ebele ba gaffe ebele ça na poto wa ba te ebele ba ki poto ba ki combattre ité. Comme ministre de la parole, comme chanteur, comme intercesseur, gagneur d'âme, et comme un environnement où l'évangile les a, développer quand même moi, mais baza préparé il y a gloire. Comme une église, parce que bana posa ko sambela, pon nzambe, nzamba créa posa ko sambela pona mutu nyonso. Alba comme ko sambela, ala bano mona basi nyonso baka na église basi na ye. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas préparé à cela. Azalaki chante azalaki nani abanomona abandi ko gangela na bato dala oyebi na poto ne to fandi boye bato baza ba parents même yo za parents okondi mate mutu mwa gangela ska bano bazali impossible ala c'est eza makambo yo eza avec ba extrême gravité c'est-à-dire ko longola bato na foi ko lobake ba église eza ko ba pasteur tala naza pasteur mbule belé na mboko yo biso za ba frère besko ka biso frère escroqué. Pe mo côté plusieurs fois. Escroqué. Oui. Escroqué bon. Mais il y a frère en Christ. Asa frère.
Donc, ceux qui sont pasteur à Bescro Bazali, frère paye à Bescro Baza. Frère à côté nanda ko yalingi mwana pasteur à BBC. Bazali. Est-ce que ah yo kenda église? Non, na sa kamba église. Église na bino na. Oui, na kamba église na. Te mais ah aussi ko net na Paris ah. Oui, na kamba église. Est-ce que ba benk saka yo est-ce que ba reconnaître ka yo? Oui, na sa na tia na église. Mais na tia déjà na église il y a na tia na amour et vérité pas passer Philippe Joly. Na tia et pas il y a pasteur que j'ai sali apôtre Tanfou na tia pas plusieurs fois. Tia plusieurs fois. Tia. OK. Tout son nom quel solo il y a ma solo ba pasteur à Paris Touria, so pasteur à Paris Touria. Tout son nom le solo il y a Dim. Yo peine en église na yo ba pesa Dim. Oui. Ba pesa Dim. Oui. Ah. Oui. Ah, yango zo te magie fifongi. Non. Na moni. Loin de là. Azande mal enseigné. Mal enseigné ndeni. Omoni mais qu'est-ce qu'on fait la vision donc au moins ce qu'on comprend que tellement so bêta c'était côté jamais omoni batu basenga ka dimité faut na expliquer makamusu batu basenga ka dimité basenga ke lo mabenga ngo libéralité baloba ka muta pesa librement ndenge nzamba tie na katsa motema na sala débat na pasteur moko na Paris alobi ke batu pesa ka librement on a posé une question simple. Ce qui au pambolami ndenge yozawana Papi Gene, pambolami ozui 1 million d'euros. Ce qui liberté na yo et biso ko pesa moto na $1. Aroboya to akozwa na tuna passer na kati émission. Abi na kozwa te. Na bi kozwa te liberté na ye et c'est pela peso $1. Omoni nzambe moto ayebi mutu koleka nzamba azate. Omoni Bible otoza nango lelo oyo. Hein Bible. Bible comment Bible est dans l'Ancien Testament. Tango ka ba Paul, ba Pierre, ba Jacques, ba za sa ba référence pour batang. C'est là Nouveau Testament, c'est là Ancien Testament. C'est-à-dire na kati Ancien Testament, ezana makambo yo et si kokisama na kati akor ya Christ. Ezape na makambo e continue. Ti le toza na peso exemple moko. Bible lobi oko convoiter moi si ande ko na yote. Makambo ane komama na loi. Dans Moïse, dans les 10 commandements. Mais si les écritures sont en place, lui convoité moi c'est mon ingana ote. Le problème est que bazo luka ba comme dimba comme D I M I ndé bazo luka. Mais so ba comme Galates 6 c'est la gani. Galates 6 à celui qu'on enseigne qu'il fasse part de tous ses biens à celui qu'on enseigne. Ce qui bat ba interpréter écriture na malamu te ba comme ça ba passer ba tambo. En soi pasteur bon ba makamba yako dénoncer zebele pasteur akokoma millionnaire te okoma ondeni église nous a pauvre pasteur akokoma millionnaire te tous on a le kambadi parce que na yo longa le kambwana c'est-à-dire à celui qu'on enseigne qu'il fasse part à tous ses biens à celui qu'on enseigne ba te bele ba te akande écriture na mabe c'est-à-dire on suppose ceux qui n'a pas foutinga lelo 1000 euros ba bil kwa mutaye kotia na kati to pese Galates 6 Galates c'est une ko to kabola bozo toza nango na mote côté ya biso na ki na 1000 euros na kaboli 500 euros na pese na tika na 500 après une semaine mutu muso côté na comme na fin du mois te mote muso ay côté na tika na 500 na kabona tika na 200 mbongo na ngani c'est aussi là c'est pas na ba charge na famille na makamnyos tant bazolo ba dim nzamba yebi mutu ayebi makanisi ya mutu ndenge zalaka même l'état parce que l'état azalaka nzambe représentant nzambe na se l'État a tali pour na ba impôt abiso to fixer mutu taxe ba impôt to ba na ko futa te bien que ba fixa ka taxe ba impôt ba pe mutu futa ça toujours difficile donc mutu nzambe ko ba mutu nzambe nde nzamba ba celui qu'on enseigne qu'il fasse part de tous ses biens celui qu'on enseigne c'est dit mais kolukango D I M part donc on a un part de 10 un part de 2 un part de 3 un part de 4 un part de 5 yango moni tang ba pesa ka dim ba pesa ngo na modèle ninga Abraham pesa ki parce qu'Abraham pesa ki dim pas Melchizedek ce qui peut-être makambo le kelo Melchizedek za muta sacerdoce royal c'est-à-dire royal les sacerdoce toza nango lelo bible lobi omoni Jésus tanga zo dikina ba juif alobi na bango alobi na bango ke soki bozalaki bana ya Abraham tongo to mona misala Abraham kati na bino misala Abraham ezanini sacrifier ki Jacob mwana na Isaac
azwaki après avoir kolonga bitumba apesi peine à 20 apesi 10 minaye c'est ça misala ya Abraham c'est-à-dire abimi azoke na mboka moko boye yebi te andimika nde misala ya Abraham faut bakuta ngo kati na biso quand quelqu'un n'est pas bien enseigné makambo bela ko boya yango talanga na kambaka église vous croyez que na église bakboni bafutaka badimi l'église sincèrement combien peut-être 3 4 mais combo la dimi pourquoi donc ça dire vous expliquez parce que dimi c'est bien oui dimi c'est biblique c'est biblique ça dit il faut pas continuer on peut ça dimi oui de bateau ba ça que non mais ce que moto moko alobi ke ba pesa ka dimi tazana ba écriture tozana na kati ya plateau oyebaniti plateau ne yebani mokili mobimba aya to fana ne to sani débat ba écriture donc yo za ouvert na débat en tout cas moto nyoso yo même on atteint kombo na soka monique aza na fouille du Saint-Esprit aza na makambo te akoya makambo ko bunda parce que makambo nzambe abundela ka nzambe te ba écriture za ki ilete makambo nzambe za ki ilete écrit ngape na bilete écrit encore ya bato ne basala na nzambe monde bato albaga non ngana sakana na nzambe te pas je mène ma vie très correctement OK crainte de Dieu sanctification OK c'est-à-dire ce qui a ça débat ba débat za il est écrit encore il y a le billet écrit ngana opesi il est écrit encore mais na ndimite ke na bango nyoso na zolo ba mutmo ya osana nga débat je ne crois pas. En tout cas, la porte est grandement ouverte. Je crois que Boyoki, docteur Jean Ngongo, Ndenge Alobi, mais tout que nous malé malembe. Tant que nous avons tu y na combo ya ndeko lobaki liboso awa. Tant que nous avons makambunaye, il y a au moins azola sabatunzela nzambe. Boba oba osala kapena n'importe quoi. Pour nini yo take bangote, pour nini yo take karaye. Non, nazo take bangote, mais c'est pendant que bazolinga ba distraire peuple nzambe. Omoni koloba kombo nzambe yango ezo laksa te ke moto ana yebi nzambe. Bia zo makamba solo. Omoni Paul azaki na moto mwana mwasi mwasi na esprit ya Python. Azolo bake o baza basali na nzambe Paul aza mosali na nzambe Paul a compris que c'était l'esprit de Python zakolo bakati na angangeli. Nazo alikamoneti ya moto asali ba émission pe mingi mikolo leka prophète Ézéchias Mbuku. L'homme de la repentance totale. On a des choses on a des wana. Oh, ils ont bonté. Non. Est-ce que première question autour naie aza prophète il y a don ou aza prophète il y a ministère? On répond à la question. So aza prophète il y a don. Na tikali komo na taper si vision alikamoko exact. So aza prophète il y a ministère. Na tikali komo na ko placer écriture prophétique na temps et na espace te. Est-ce que Azana Makoki a expliqué biso le l'écriture moko simple Apocalypse 8 1 demi heure ya silence tant ba fond la 7e saut qui mieux ko fanda pendant 30 minutes. Est-ce que Azana Makoki a expliqué biso na deuxième résurrection Apocalypse 20 bato ba ko zonga ba doaki marque de la bête était pour barina Christ avec 1000 ans. Est-ce que Azana Makoki a expliqué so guerre Armageddon? Est-ce que Azana Makoki un prophète, c'est pas un prophète. Azana Makoki a expliqué sur les 10 vierges. Oh 5 bazaki folle, 5 bazaki sage. C'est-à-dire azana na maîtrise même ya ministère ya yemoko personnalité. Yezo reproché nani? Nazo reproché parce que quand tango yaza ko tambora de Niles. Parce que moi ngamo nazo croire que Denis c'est un faux prophète. Ngai, je crois comme ça. Tango yaza ko tambora na de Niles. Azalaki mondimi ubazaki moté azaki ministre. Yezo croire que Denis c'est un faux prophète. Oui, il y a un faux prophète. Ah bon? Oui. Un faux prophète, c'est une fausse doctrine. C'est-à-dire yé tango yaza ko tambora de Niles. Azalaki de pasteur. Amona ki be bakisi ya Denis Leset. Est-ce que mokola mona ki bakisi ya Denis Leset wana? Atike kota mona Denis Leset. Non. Et bon so nzambe mtatinda ki kuna pa ki ba makambo wana. Te akinda amona ki bakisi ya continuer ki ba bevu ba faute grave ya Denis Leset. Tamsi mtaka ko so ba ba whisky. Est-ce que ngai ndenge na zabo motei? Pasteur ina ko so wakutinda ngana ko sombele whisky. Pasteur ina moni na kisi. Ngana tikali nayi. Bibelobi to dénoncer makambo mabe zo salama na mulili. Tango wana pourquoi il n'a pas dénoncé? Azeli bambule belé suk babebani sukini abani ko leka Denis Leset aleki bo atangi mutu tala atangi mutu batangi Bible est claire. Attention soko za ko telma moninga koyi. De père que tango zo luka obanda ko yo moko koya plus que ko lekai. C'est-à-dire, ils ont une manière à koloba na batu. Ko banate, nazana liste basali masumu, nazana le koloba musicien. So that ki ba musicien na kozongi la ba pasteur. Mais yé moko nanu kaka yé prophète, so que Ézéchias Mbuku. Azam ta fausse doctrine. Ah bon? Oui. Akuraka no basi bazote, na Bible basi bateaka.
Yo ndenge oza na Bible, osomona ange ya mwana mwasi. Ange ya mwana mwasi. Bazalaka te ba ange bazalaka bana mibali. Bazalaka ba esprit. Mais ntango Nzambe atinda bango na mokili, ata baningi baapparaître pa ya mwana mwasi, bayemaka lokolaka bana mibali. Ba messager céleste, ba messager terrestre. Yo somona mwana mwasi atie mutu zemi. Mais ye akuraka na misala bana basi, tina aza pasteur na ye. Tina lesi. Oh. Non mais wana ezaki tango aza kotamboka. Te aza toujours. Moi hier parce que bateke tina azaki pasteur. Non mais aza considéré comme pasteur. Comme pasteur. Donc il y a des difficultés belé. Moni Bible lobi pour annoncer liberté, faut aller moko libre. Faut être homme libre. Avant bando makamanza, mais faut être suffisamment nourrir la parole de Dieu. Les paroles me trompent sur équilibre parce que Bible lobi j'ai tout mis par écrit, par réflexion, makambo pour raisonner te makambo eza libanda ya makambo ekomami. Est-ce que batu nyoso azotanga bango asali ba procédure ya koluka kosolana bango ko ramener bango na foi ya salut? Est-ce que boyebi ke makambo su botozo loba aw ba ezo créer ba dégâts ni na kati ya ba couple na kati ya ba bana bandeko et créer ba dégâts. Moi si muswa ngabo ya mobile te mena sonya makambo yo lobi awa ta usko libala ngo ekokufa lisusu yo sur leki sur na émission awa allez a divorcer mais mobile ya divorce ça ba émission nde to sala ka boy et bon makape mabala musuti moi ça comme ridicule. Aza prophète ya don, toi aza prophète ya ministère. Voilà question tunier. So aza prophète ya ministère. Aya ko expliquer makambo yo makambo ya temps. Abanda ko expliquer biso. Omoni ta kala tango biso do bongo la motema. Tango ba groupe de prière. Bazar ba maté mo bato na Yesu alinga ya pona enlèvement ezabo. Est-ce que ba maté wana ya kokote ya? Oh, kokote ya moté. Ya yebi après enlèvement église makamni ko salama na sima. Oui, bien beau. Mais naïe bien. Bon, il bon entendu. Oh, et bien parce qu'il n'est pas si vraiment nous de la parole. Parce que le ministère a monté jouer un environnement naïe. Environnement azala ki wana batika la côté ate Yesu akoya kandenge nini. Yesu akoya kozwa nani. Après Yesu, est-ce qu'il y a bien des millénaires nengini kozala? Pour être bon chrétien toi on viendra régner sur la terre. Est-ce qu'il y a quoi expliquer fait des tabernacles? Et bien fait d'expiation. Ya kasi nga za ko loba nza makam non makambo Nzambe ezalaka osoka je faut nga zote ya bato babongola mitema atea ni asate vandane na yo kakabina azote yo bina donc ça dit pour na yo je faut atea bato babongola mitema oui na okamwa singa na ye nde na yebeliye omoni ezate pour na yambio mais normalement nde na yebeliye mutu na za na crainte Nzambe ko sana. Non, azo sala ba voilà biso benga ngweza ba physique ba philistin azo sala ba effort. Mais intérieurement il n'est pas converti. Parce que vous avez converti, elle n'a qu'à changer environnement tala. Bien qu'il n'a eu conversion na bango na profondeur tala Carlito azaka musicien. Est-ce que ce mona Carlito alobaka tuma kama musique azanga raté mais azui esika fandelika ba musicien? Non. Bon place ma bezali bon. Batona ba ganyaka mutu ndenge wana te. Omoni Yesu tango ba membelie moi sur asala ki ekobo. Yesu azaki ya kotelema. Mais pour moi si wana abika Yesu agumama ki azokoma se. Tu ne peux pas olingo bikisa mutu yoza kotelema ozala pe ya kotelema non. Il faut kita okoma lokola ye ndoko tombola mutu wana. Bango bazokita te yazo zwaka makama musique azako montala. Satan c'est un grand menteur. Satan ne mona kaza mutalo kuta ko sakana te. Omoni na église na biso moko tozalaka nango mukolo mususu prophète moko aye je le salue prophète Mwata a prophétisé abi que diacre azandoki. Effectivement diacre azandoki. Diacre azandoki. Diacre c'est quoi leki na liboso. Batuni diacre bolokaka nani. Diacre bine tonza botolokaka ngana mwasi ya pasteur mais église ekufa. Batu na ndokite bolokaka nani. Non. Bible le dit ce qui est révélé est pour les hommes. Ce qui est caché est pour Dieu. Nzamba bomba makambo pour la souveraineté na ye. Mais so nzamba a révélé bino zandoki même le Saint-Esprit a révélé ki zandoki. A révélé bandoki mususu parce que so batangi déjà net nga batangi mos na zandoki. Confiance de ndako ataz toi mos na mobile. Déjà e baby. C'est-à-dire makambo so tango zoloba yango. Ozo détruire perso batebele. Ata mutango nga bongo la motema.
aobongola so motema te eloko nezolakisa ke bamisie nyonso wana oyo bazoyemba lelo babongola motema te ya bongoli motema nazali musicien ti ndenge abongoli motema bato mosusu mpe nzambe mokomisa kosimba bongo parce que repentance ezalaka donc oute pa nzambe outa epa bato te. Donc pour yo frère chef à côté la kaka. Non mais non, il n'est pas un ancien. Donc il y a à côté des fois fanana na ayokola makambo nzambe, ba prendre makambo nzambe. Oui, il doit prendre ça des choses. Ça fait combien de temps mutu anaza na makambo na makambo nzambe oyo? Mais pour la terre qui ça fait combien de temps mutu anaza na makambo ko dénoncer batu oyo? Ceux qui viennent na makambo. Donc c'est-à-dire sikoyo tant que c'est qui débat, ça fait combien de temps oyo? Ça fait le 12 ans. Bando senga débat. Oui. Non, na benga il sauté. Tala. Pour la Théambou Lebele, Bible 14 ans plus tard, à matin à Jérusalem, pour akeneko vérifier ma cambo à côté pas Pierre, Jacques, Batoise conservé qui na mon compte. Tu peux bien pour la paix le bit pour le bin asuka pour ne pas courir en vain. Tant aux autres aux qui moko bana pozo ka aux autres aux no logoté, autre ne logoté mutumo pas obikate. Donc, en quelque sorte, il peut y avoir dénoncer Bango qui non, bah procédure na Bango ezaya mabe et puis faut pas faire na bamba yo kola makambo nzambe. O ba bien ngote. Ah bon? Oui. Oui, vous avec assurance. Mais naza pour la terre avec assurance quand tu prêches aux amoté faut avoir une assurance. Soko bazana en vie contraire, soko makambo. Ba ya plateau yango ozana ngwa. Nayebi ke bakoleka bakoloba be moto oya na plateau akozala te soki moto aza disposé aya na plateau. Nayambaki frère Rodrigue na pesi mbote belé frère Rodrigue na pesi boye pe frère Rodrigue alinga rapide débat il passé un débat quand deux osenga boye frère c'est notre jeune frère mazama kamanzambe makasi alinga kamanzambe pe mingi frère Rodrigue alobi ko belela makila ma Yesu za mabe na oui eza mabe ya mabe hein oui babela makila Yesu te. Ah bon? Ce qu'on appelle par exemple monano ya bomoto. Ce qu'on se bela makila ma Yesu so pana biloko na kolia. Ce qu'on makila pena solo ya rouge so pena biloko yo kolia biloko na lisusu. Beli makila kitana mbeto. Et ko so na mbeto kola na mbeto wana. Yesu akufela ba mbeto te. Yesu akufela biloko kolia te. Le sang de Jésus ekoya mbala moko na croix ya Golgotha. Et sanctifia batonyo omoni nzambe bible lobi bonne écriture moko lobi so moto alinga tonga ndako il faut calculer de père que so kasi ndako te ba sekai église la ndako abi Pierre cette Pierre tu es Pierre cette Pierre je bâtirai mon église et que le pot de ce jour des morts ne peut pas contre elle. Nzamba sala calcul pour tonga ndako ba bengi église bato ba ko bika nzamba sa yeba nombre na bango prix a futa et koka mutu musa futa prix mususu te. Afuta sopa makila na ye et avant akufa lobi que tout est accompli misala nyonso yeso sa sala yango ekokana na ikulusu makila ndenge bat babelela kango eza ignorance obi bat bakendaka musika mutalobi ka na demo maila makila ma Yesu yeso kufela ba demo te ba demo bazana jugement éternel lobi pona nzamba samisa Satan na jardin te parce que Satan déjà tanga désobéissaki na likolo na ba demo bato na Pierre alobi bazalaka déjà na jugement éternel donc à cause de ce jugement mi bala peut-être pas de condamnation éternelle bato bele basi bazo condamnation au moins muto sala masumu boye bazo bete taza muta condamnation éternelle a ozonga lisute makila babela ngote bato babela makila donc bazala non ils a kozanga boye ngai pe nazalaka na bato bazako bela makila ka mais quand j'ai reçu la connaissance moté moko taka côté nazalaka modérateur atei ke babela makila na bino au monde ba sataniste attendre la fait bango na leki na bani ko corriger makambo. Et tout bato to belela kutu makila kutu batono. Mais après, nous sommes ko fo moi. Babela makila te. Makila batombola kande mosala Yesu sala ki na croix so pa ki makila na. Mais que makila tout est sanctifié aujourd'hui par la parole, par la prière. Donc Yesu pour la zolo baké évangile toté a eza évangile la croix physique boyi eza so importante. Et le croix eza poussant sa parole autorité. Les sommes tombés la makila ça l'ignorance. Oso tanga komba bostra na Bible na Isaïe. Ezakali carnage esika makila esika Yesu akoyaka koboma bato belé na boye ya mibalete. Mutapesi déjà kombo église bostra. Mais ezali de carnage za esika bato bakozwa vite. Mais oui, ezanga ite za na kati ya Bible botanga bostra ozaka na internet betata bostra dans la Bible ko lakso verset Isaïe ezali ya carnage. Boto longoli wana siko enseignement na ye. Non papa. Tala. Moto
omoni babengaka bato lokola ba église wana babengaka doctrine de Nicolaïte. Eza ba doctrine oyo moto akoma na mbongo ebele mais église otika la pauvre. Ba Paul ba Pierre bazaka ndenge wana te. So mbongo ekoti ebele bazaka kabola ngona bato bazalaki ba pauvre. Comment se retrouver aux riches pendant que l'église est très pauvre? C'est que partage des équitabilités. Ce qui va tchaka ba diacre pour ba kabola ba bien ba bilimi zakat na batote. On a exploitation ya mutu par bato. Eza ba église te. Ça ce sont des Nicolaïtes. Ce que là Holandaka enseignement était à la poto ba pasteur ba bishop nani. Tant Holandaka bango comprenez bien que non il belé ba zap dans la parole. Non, d'ailleurs yo ils a beaucoup ebi atata mukili. Le faux ils a toujours libéré par rapport à vrai. Habiter que ba yo sur la poto ba terre ba non. Ba terre ba la poto baza. Mais la majorité à bato. Baza kopola. Tala Satan sa kotati na kati église. Comment ba église lelo comme bon papa Kofi mama Kofi yaya azu. Église a héritage à ba lévite. Ça c'est chachat. Église a son nzamba pesi moto vocation. Ndé a remplacer. Ngana habité que moi na pasteur à cause de vocation cause la pasteur te. Et auto mona lelo. Ils a ba compagnie. Nana moto mona na tuna yo. Oui. Tant osolo ba ke bato nyonso bazaka na bostra. Kombo na bostra wana. Siko bato nyonso bazaka na bostra wana pona yo vraiment ata moi gozo révélation te parce que des milliers de personnes ba kuna. Donc pour nous, ata moko pe na nzamba ko l'accepter que non bazalaka dans le faux vraiment. Tala oyebi bato nde bazo saka na ba âme na bango. Soki moteye moko na bikite. Au bik sa bato sondenge. Pour moté abik. Il faut abik sa bato. Faut moko na abik. Yo so mona Noé atongi arche moko akoti na kati arche atongi te. Bon baté na bon babikate. Moté na bon babikate. Ate ya enseignement na te ya ko bikisa bato. Tala. Ezaka ba enseignement bengo ba enseignement émotionnel. Ou ezo ba réalité, ou ezo le cadre quotidien na bomo ya ba congolais. C'est-à-dire congolais za mutu mo akufaka na normalité. Congolais akufaka toujours na sima ya mutu. Congolais za mutu moko te aishuaka, eza épreuve, ezaka épreuve te. Ba épreuve pa ba congolais za la kate. Siko tellement psychologie ya batuana ba fandela ba enseignement wana. Enseignement wana balokiwe pa ba famille balokiwe pa ba famille ndenge za boye soki moto alokiyo yo pour faire le retour à l'expéditeur tala nzambo tozo salela oyo nzamba lobi bénissez vos ennemis pambola benemi na yo sambela pona bato bazo saloma be mais bangote. C'est-à-dire, makambo ebele baote eza no contraire parce que eza contraire ya foi évangile tozana yango. Mais bato lelo bato bazolinga makambo yo ezo se plesa mitema na bango. Soki bato wana basoki baza bana nzambe, na sika nyonso bana nzambe bazalaka. Nzamba akozwa ba oya ye akorienter bango sika solo ezali. Mais so baza bana nzambe te bakobunga nzamba talaka nombre bato te. Yo binatanga no wabikisaka 8 personnes, yo bato boni bakufaka. Balake bele de millions parce que mokile tondaka tango wana menza tellement kamyo sonate. Donc c'est dire que aucune église mon kuti ba makila ma Yesu donc c'est dire faut bima bona. Non, kobima c'est trop dire, c'est ça omoni bato bazaka na ignorance. Mon na Bible makambo c'est ça la mokolo musu motei mo babenga ka Apollos. Ayekotea ateya azalaka vexé na ba écriture mais azalaka makambo so ayebakite. Bible lobi moi si moko azali motete presque na kilas babena mopanzi. Et puis ce que soit Saint-Esprit. Est-ce que ce que baptême à Jésus a na yokate, c'est-à-dire ba orienté vers le vrai. C'est-à-dire ba tomsu baza isa ignorance. Abela makila. Mais Yesu mokolo musu so ebisi ba ekole na bike. Soko bolenzo to te bomeli makila na ngate bokozo invité. Mais Yesu tango azalaki na chambre haute. Albaki azu vers le ceci c'est mon sang. Azu li pabisa c'est mon corps. Lelo la parole baza ko limo la parole interprétée yango ezali pana makila. C'est mais makila normal bo makilo bat babele la kawana. Mais Yesu azalaka 100% mututi. 100% nzambe, 100% mutu. Soka zaka 100% mutu. C'est kazalaki pe na goutte ya makila ko kalo lenge batu bazalaka nango. Bo batu banda ko bela makila wana si la kate zalaka tilelo. Yango moni
Paul a dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Somme toki le lobanzam est sanctifié. A supétanga ko prier par rapport à malobanzam yo ça sanctifié. Et bon on va faire combien la moto. Moto ndé sur kama mususu ya ngwana. Oh, moto pe mabe. Oh, mais ba démon bango ba yebi ke ba kufa na bango te. Yo bi frère Rodrigue. Yo bi frère Rodrigue. Te. Oui bien te. Bien te. Donc combien la moto pe mabe. Makasi. Combien la moto? Moto ya makasi. Moto tumba bango. E makasi ya kosakana ko te. Moto kita moto makasi. Wana za banzembo ba bengo ba fable. Eza nzembo za ba fable. Omoni muko musuba yekoli ba epsi yesu ba belela moto. Izik sabat yesa be logo bozo sengate. Le fils de l'homme a eu pour nous perdre et pour nous gagner. Moto ba demo ba ebike moto ko jijaka ba demo ezanga ina yote. Ba demo bazana jour nzamba réserva ko juger bango. Yango montang balongoli molimo zelaki na kati ya bango. Balongoli molimo zelaki na kati ya fu ya Gadara. Ba demo abitinda biso na kati ya bangulu. Abi fils de l'homme abi ko troubler biso te parce que ce n'est pas notre temps. Ba demo ba ebike ezana tango nzamba kozwa akobwaka bango na moto. Na pesto zo na ba exemple to ken. Soki moto otumba esprit impudicité. Moto les esprits de zik. Bongo soki lobi nango so ko impudicité. Est-ce que esprit ne zikaki? Demo ebika ko zika na ete. Demo ebike mokolo ezali nzamba ko kambata bango abwaka bango tango de feu. Mais aussi longtemps tango ana ida ko kite. Ato zikisi ya ko zika na ete. Puis ba demo bazaka lukuta na ziki na kei mais après demo mutu wana koyika na ba makamwa na salaki na akenda ya zongi sundengini. Moni nzamba exauce ba prière mususu atala ka ba intention to zalaka nango. Malobo to bimisa ke na fondement na ba na iloba nzambe te oso mona mukolo moko tango tanga ka bible na tanga ba apôtre parce que évangile so tanga za acte des apôtres. Oso mona apôtre moko azotumba ba demo. Ba bengana ka demo. Ba tumba ka ite. Et puis les ari do batinda ka ba demo. Ezalaka désert ya Sahara ya Sahara te. Les ari les moto ya zanga esprit ya nzambe. Yango mona kala na ba délivrance, ba délivrer moto molimo abeza ikati na oyo tango longwe koti na mundu to moto wana zande les liés daza moto oyo molimo na nzambe za kati na ite. Yo zana ngonde to yoka kati otinda na désert. Jamais désert osuku me kuna ba désert kuna ba to ba kendaka ba yaka poto na nzela makolo baleka ko me ba demo basilisa bango na nzela. Po banda to banda kotina ba demo bana na Kishasa. Tilelo na ebite soki ba 40 ba 5 soki combien des années ba tinda ba demo na bisika bikauka soki ba kendaka kuna c'est que ba demo wana sika ba lekanzela ba Maroc ba Tunisie kuna ba mbele kuna donc ezaka bitumba mele ba demo basilisa bato to sadi ko kanga pe Satan za mabe o kanga ndeni o kanga esprit ndenge ni yepsanga ba so mona mutakangi esprit to kangi yo to lié yo to lié lié o lié ndenge ane oyo o lié ndenge ni Satan relié, Satan est esprit. Est-ce que ce mon esprit pour lier? C'est-à-dire ça, bah évangile Yakoban qui s'abattu, ça évangile c'est oui, ça évangile, ça bah Bible mon peuple périt par manque de connaissance. Bah tu veux des bonnes connaissances et le balance embêté. Ça m'a fait ce pouvoir ya ko benga na ba démon. Et puis tout temps la Bible le dit que ce ko benga ni démon. Akenda libela te. Aya ko hotal. Ce ko monique itikali so polele. À côté ce comportement ne comme plus pire. C'est que mutakenda ki Sahara bano ki Sahara na Tongo na après-midi à zone kedaki Sahara zone c'est-à-dire ba démon ba yebi et puis na lingi na loba ba excès ba révélation te na loba ka ke tout esprit ezaka na service nzambe oyebi bato mosusu soka loti ndota mabeta wa église te mais soka loti ndota mabe na butu bazo fina na Tongo sans invitation yemo ya na église nzamba za lolenge bila benda bato bamusu babela maladie po abanda ko sambela maladie za démon mais za lolenge nzamba linga permettre moto wana posa yango bible bike nzamba avertissaka moto par la souffrance kozoluka mo pe no souffrir ya kosaka na tobité o kanza mutakosa za lolenge nzamba zo bengo po yamba. Voilà na moniki na bando yambayo to bando solo la mo mingi na bando yambayo awa porte za polele yo mo lancer appel que mutunyo so a besoin de débat aza disposé donc nazo tozo retenir que obiso kobela moto za mabe oui kobela makila za mabe kokanga Satan pe za mabe bakanga ite alors boso bakanga ka bongo petit lelo asala ndenge po ba nyoso bakanga bato boni bakanga de Satan
mais azosala ndenge nini seka kataka basinga. Alors bato baolanda biso baretenir nini na émission oyo baretenir ntolobake kodénoncer bato eza biblique. Yango Paul abengi yango na 2 Timothée 2 verset 4 ko censurer. Mais bien ce qu'on a ko censurer avec douceur. Parce que oyebake moto wana pe Yesu akufela. Ape na posa ko gagner. Yesu on pas beta pe bato fimbo. Abeta bato fimbo. C'est-à-dire ezalo le abeta bato osaka na ndako tata na ye. Eza makambo eza mabomba mibeleza na kati ya kobeta bato fimbo parce que Yesu abeteka bato fimbo te abengana ki pe bato bateka ba pigeon. Asoka na kovanda ba azwaki mesa abaloli mesa. Eza makambo ebele ya Bible bato bayebite. Ba makambo ebeleza na kati ya mystère na kati ya plaies. Zaka ba mot simple. Est-ce que lelo ko beta bato fimbo na église? Donc Yesu abeteka bato fimbo. Bakangote. Ndika tufanda kati ya église bo muta koti ya bano beta bato fimbo. Mais tu porter plainte. Et l'État comme serviteur de Dieu, aya kokangai. C'est-à-dire makambo Yesu asalaka ezande ba image ya makambo ya osala na suite du temps. Elingi oloba te kelko Yesu bataki biso to bando ba kubeta batu fimbo. Ba kangayo. C'est-à-dire dangina lobaka que moto foazo kana vie na kilo ya âme na. Parce que l'âme c'est la seule partie qui hérite le salut. Oko fongola matoyi na yo te obanda koyoka makambo beleza fondé na ba écriture te. Kufanya l'écriture neti église ezalaka te photo zaka na bandako. Na kopesa exemple moko avana silisa moteyi moko ateyaka mingi awa aza na France ashora kwetu. Ye mutera ba enseignement que 10 ezalaka te. Est-ce que boyebi ki aza parmi les pasteurs les plus riches? Ah bon? Oui. Nandimi te na ba pasteur to na France awa pasteur moko aza na mbongo lokola ashora kwetu. Pour nini? Il faut la liberté. Liberté, c'est-à-dire, oui, liberté, dans le sens où on va le faire. C'est-à-dire, au cause de l'âme, on a 1000 euros, puis 900 euros. C'est la liberté est plus que la dîme. Mais ça, dans le vrai sens, nous avons bâti moto, à que ce qu'on a payé, à côté de la peine à survie. Donc, nous avons le batuke, batu bazoli ngande makambo yo, ezo sepeli sabatu. Et puis, moto a la difficulté depuis kala en étant un humain. Ya koseme pona makambo nzambe même tata na facilité abebisa mbongo na bar abebisa mbongo na bilamba abebisa mbongo na basi mais apesa ngona makambo nzambe c'est pendant que un vrai chrétien apesa nzambe ta zongisela nzambe apesi biso un vrai chrétien apesa nzambe azongisela nzambe apesi d'ailleurs nzambe mutu asalela ka ete nzambe akakomisala na nzoto ya mutu sali nzambe aye azu apesa Saint-Esprit pote abanda komisalela na kati na yo parce que so Saint-Esprit a convaincre on est loko moto sala te. C'est-à-dire en bref bato belé bazole ka ba dénoncer bato mais bango moko baza dénonciable basala makasi batanga Bible batanga lisusu de bakozwa quand même pona hotelema pona bato bi pona si écriture moko elobi na Deutéronome bien na Exode elobi ke baboto la kanyama na maboko ya mama na ete sokuna ko kisi 8 jours te. So nyama va batie na hôtel ba sacrifier il faut asala 8 jours. Donc maman na ya melisie mabela tondi. Bato belé ba oleka ba lo bakambanza me batondi te. Ba précoce donc azaka ndenge na okima 2 versets 3 versets abi Paul akutana ki na nzambe ngabe na kutana ki na nzambe Paul asoka ki na tant Paul akutana ki na nzambe batinda ki ye pa na nyasa ngene ko yokola makambo nzambe. C'est la temps où yoko kutani na nzambe aussi ba vision qui doit avoir quand même un fondement. Il y a baline aux tambola. Tu peux égarer plusieurs personnes. Mais qui l'a bâtonné à la moutouna yo? Vous avez ouvert pour le débat. En tout cas, il y a un ok. Alors, lobby que m'a envoyé au lobby, n'habite un bateau yo ko lobela awa, lobby que baza nan babongo le moté maté. Yo basi pas dénoncer déjà. Basi pas dénoncer déjà. Ah au dénoncer nga ingana sana makamni ma benga sama makambo ete pour dénoncer nga na mutu na za parfaite. Mais je tiens à kotambola droitement. Ah dénoncer nga sel makamni.
anga na sala débat na makambo nzambe soka za na écriture contraire aya nango baya nango mais na émission na répéter yo mutu moko ta yana débat na bango sombale na makambo nzambe ba oyate na makambo bible ba oyate donc ça trop sûr naza vraiment na assurance nepsa chef pour na salut na ye pour na lobiko na ye aza encore prématuré abanda ko telema abanda ko teya azwa temps Moïse azalaki na se ya makolo ya Josué azalaki na se ya makolo ya Moïse Élisa azalaki na se ya makolo ya Eli Samuel azalaki na se ya makolo ya Eli Timothée azalaki na se ya makolo ya Paul aluka mutu moko afana na se ya makolo na ye ba apprendre makambo ya Nzambe peut-être aza mobengami po ateya non ezala makambo sofo ba apprendre ezala makambo Nzambe alakisaka bato Nzambe omoni Nzambe dans sa manière de faire ezala makambo oyo Nzambe asalaka na bato eza pena makambo Nzambe asia kati na bato akochaso akoloba no sute akotinue kapa bato basia kati na bango ngena bana prophète ça n'a pas na frère chef Fongi obi ke Nzambe brisera pena bato ebi yo mona bena brisement pas frère chef non mais ça brisé c'est parce que ça prêt à kobunda ça même prêt à kobeta bato fausse doctrine oyo azokura na bango te OK na biso continue. Donc, prophète. Donc, il y a une question, mais la question, c'est une réponse. Ok, c'est bon, continuez là. Prophète Ézéchias, je crois que Asa no Makasi a stabilisé ce qu'il y a dans le ministère Nini. Il y a un ministère Onzamba Benga. Au prophète, il y a don, Azate. Prophète, il y a ministère, Azapete. Ce qui est contraire, ce qu'il y a prophète, il y a don, Aya. Ngana kozwa eloko na oboma na poche nanga azana makoki ko deviner eloko na bombi soka za prophète ya ministère aya ko expliquer biso ba événement attendre la fin aya ko expliquer biso guerre à Gog et Magog aya ko expliquer biso quand est-ce que les faux prophètes a cause la jeter dans tang de feu akokate donc nous à cause de ça pasteur, de évangéliste, de ça yangote. Parce que donc yo gote bon le banzambe ce soir. Rôle ça bon sur le banzambe. Oui, je peux encore mieux enseigner ba banzambe. Pour na sali na bango. Pour na orgueil te, mais pour na sali na bango. OK. To si ça na biso. To basu kezani. Liloba suka na ebisa bato baza surtout na France na mboka nazalaka Bible lobi mokolo elanga lonaki bonne semence mais na butu pendant que bato balalaki moina yaki a semé la mauvaise semence na tongo tang balamuki basali babite même au constant olonaki bonne semence mais ndenge na butu tolamuki na tongo tomoni mauvais habité tango tolalaki ennemi ayaki aloni molona ya mabe soki bo tokundola molongo na mabe habité botika nyonso mibale écroître ensemble de pair que bolongola la bonne semence mais na maturité na yango na kokola na yango parce que le fruit ne trompe pas la nature de l'arbre ndenge lobake makambo ebele bato baoteya bandeko bazoleka nango bato bango bazomona nango lokola eza malakisi ya malamu eza lokola basemence ya malamu mais eza plus tard eza basemence ya mabe bazolona na kati na bango nanu moko mpe na kati ya bato bazoyoka bango eye kozala baconséquence mo grave eza na bato bakovivre te mosika na Nzambe eza na bato mpe oyo bakovivre mosika na Nzambe alali ne bien eza na moto mosusu mpo alala bien il faut avoir ne fils que 1 heure à prière mais ça bato musupe pour la bien 1 heure 2 heures 3 heures à prière et que bato wana so bakoti sentiment ya makama mabe ya malakisi mabe kati na bango vi na bango lobi kozala mabe omoni mbisi balongola mbisi na mai ta vivre balonga nzete na mabele te nzete konena ko vivre moto akelama epa Nzambe aza image Nzambe on peut pas détacher l'homme de Dieu moto a vivre moto nyonso akabona kana Nzambe a vivre te to dépasser ba makambo eza communautaire total intérêt à Christ katabo na biso et on permettre biso na vie meilleure
maloba mosusu nakoloba na remercier nanu yo parce que toyebani mpenza te mais namoni bonne disposition na yo et permettre que naya na plateau na yo en tout cas nzambe ya Abraham, nzambe ya Jacob, nzambe ya Isaac atombola chaîne et pas atombola yo. Amen. Na mboko oyo tika la référence et puis na bika nzamba osalo ya mingi. Donc c'est ce que je peux dire. Je salue aussi ba membre nyoso ya l'église des saints. Ou ba panza na mokili prophète Jaoli. Église ezalaka na on peut ça numéro de téléphone tam sur tout ça. Numéro ngeza 07 WhatsApp 0033 7 69 15 35 45. Voilà, faut bien en WhatsApp parce que le numéro n'a pas siko na maîtrise en côté. Donc na bandeli 7 69 15 35 45. La église ezali na 18 rue de l'Avenir Népinay-sur-Seine. Donc bandaki na 13h. OK. Merci beaucoup ça me tombe tété. En tout cas, na pesi bon je salue mon épouse na pesi moi c'est nanga Jinambo te na pesi bien-aimé Chanel Kouabi, na pesi Mbote, na pesi prophète Jean-Willy, na pesi pasteur Bruno, na pesi apôtre Guigui Eleko, na pesi frère Gilles Kenemo, na pesi frère José, donc na pesi ba santo nyonso, ba prophète Miché, na pesi ba toso Mbote na kombona Yesu. Pe na saluer quand même ba auditeur na biso nyonso ba pesi solitoy. Voilà. Pour ba yoka makambo eza plus important pour la salina. Toko yamba yo na bosa retour na yo vite fait pour tout ceci na biso mais na bosa retour na yo comportement to lo lenge ya batei na net na France au monde avant de est-ce que y a aussi des vrais serviteurs de Dieu? Non, bah vrai bazanga raté. Si on a le bique ngamo na za vrai wana na contrôle d'écriture même mkolo Elia lo bakike na tikali kanga moko. Nzamba epseki encore 7000 baza. Bato no ba fukameli na bakina mate ya mabete na ba kompeta ba comportement bazo ve na vie na bango baza. Eloko mutako sala sambela nzamba orienté que l'église malamu. Parce que amana ya ko changer ngona mutu te. Mutu moko tazana makoki même azo mwana na ya tiena moko akotani na lola. Merci beaucoup. Voilà, bande ko boyoki to yambaki papa Nabiso, frère Nabiso, le docteur Jean Ngongo. Porte à Polélé. Il y a lobby Moutounio, vous en avez besoin. Moi, ma question est au Monaka. Tant que pour quand ça n'est pas bien, je crois que Zamba, il bosse tout yambaye, mais Rosalambala, il bosse peu à soukate. Makambo et le bimiawa, Tolobaka chaque fois, à propos tenu engagera toujours auteur Nango. Kobenga biso te pose ça, je crois que numéro il y a pasteur, il y a docteur. Voilà. Numéro docteur Yangoana a payé numéro naï donc bengaye sur la question moko. Ce pour monique nos questions non yo a besoin de débat. En tout cas, yaka to revendre bonga na okabola. Ngala vendre kuna to vandi boye to meka. En tout cas merci. Nzamba pambola pe yo. Voilà. Bande ko vandi biso donc restez connectés sur Tolo Bella Vie encore une fois. Bonne année, bonne année, bonne année et bonne année. Allez, merci. Bye bye. awa babeti bazokitisa baplan etalagio toujours tolobela vie tolobela toujours vie vie yango tu as pleuré saki de 25 kilos tolobela vie toujours donc bana nyonso voilà nga toza na orphelinat totika biloko ozomona totikela bana biso ya orphelin azali toza na orphelinat awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan
Soso kita, soso akarte kita. Miguel Tolo de la vie, toujours en forme. Na watu na mwa 2 mituna tuna ba osimika mikoro ko vene mama mimi na mama mbote papa na ngai ngai na ngai ndio fatigué na yaki pe pona sala mwa action ndenge zalaka alors awele ka ndenge ni travailler ndenge ni awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basundola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni kolo te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni kolo te moto motema nde kotutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana kolitana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti moko na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koya akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona epai na bango mingi kolobela biso n'importe quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na motikolobaka ezaka bato soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka keloko bino bosalaka neti bozali neti babénévole toloba eza bonka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyeba osoki mama ozwa boyo opesa batravailleur nde tozobika na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na onche moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bango ezali te okota epai ya bana bapesi bino mpe mbote te madame bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke toke na mepa mama mwana mama mpona moni lokola d'accord merci Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame.
Bonjour. En fait, biso to ngala za na France. Nayaki awa normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Yango to memaki moi don awa na filna na bino. Et puis tout le monde a vu tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution d'engue bosalaka moi ba difficulté bokutana nango pona en fait ngana za na l'association. Et puis dans une chaîne YouTube to bengi to lobela vie ba Hollande biso pe ba Hollande biso partout batamité malamu pe bazali ou peut-être ba ko linga pe ba participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa. Merci beaucoup. Zo micro maman Simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci pour comment d'abino pe ko ya mabino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azali te. Pona ko mohimbwana ko lakisamo ke na koma na shika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Ezali azali te. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Na saka bango na barabara te. Auta boka leta po bazala sécurité moko malamu. Pote soko le vite ozwa na balibanda abana musisika bakuita yevite kusiba problème. De bana bauta kama boka leta. 24 commune. Ayaka na bango. Amusi wa policier balakota bango na butu. Amusi wa para balengi abana bazikutika boka leta. Nyoso kwa bazali awa. Ngamo ko mama kwa na pande na sali siko. Nasali 31 amusaro. Ya kobogo la kabana. Kobogo la kabana. Likantiango zo kengo wapi? Bon. Nza utaka pa nzambe. Oto senga ka nzambe kwa pesa ka. Ngai na mana nazaki pa Maria, pasi ya soda na nazaki kapiteni. Na robaka na biso ki ngana mobana nganzamba kabuli biso jamais na bara mamu na sala nzambe. Tangu pe tuko yo kabwana na sengi pa nzambe nsala oyo kopesa ngaso na basala na kosenga nga pa nzambe ko ya losambo nanga na mondika mukombo ko pe bana baye sengi wana zabu kateli na rembo baye sengi au mama tuzana mchara mama tuzana shika kupanda te yika pana botu natari sikona loba nzambe tumatia kabiso nzambe akoyena lolenyi ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye tala te batiki bandako ebele to baye para to eza mission moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire to mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana tolo bayesengi oyo bayete nazaki lokate nga binzambe soki opesinga mosala luka mpe place balongo kovandela bana balokatele boye na kokatela koloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama azala mosaba o kitoko na ndenge mpe ayabi biso mpe efana asombela esika atoka nde asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres na bandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka pa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisanga ya binzambe soza mosala opesi ngai kondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti
nazo kobokola bango kwa bana nga na bote. Mais bato ebele baakizaka na kati ote mama bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge. Bon na bana yebiso nga be nakamaka bango na président na bonde nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata moro yo bote lelo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na tia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te bana sala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala honor de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster otitia mokati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima aya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike. Félicitations. Merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala. Alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akokoma nano mtutu kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kotea kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwa saki moko ya losala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki ya mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arete mama luka ata awa bebana tangisa bana oyo nakoko naza na ekole sinape nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na bana nzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde difficulté na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka ke so baenseignant mpo bazwa ata ma moke kote wana atuka papa episanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alina nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sans désir luka mbongo kofuta sans désir luka banseignant nde difficulté makasi oyo naza na en tout cas merci maman moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso bato ya mitema malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na orphelinat motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza koma bafamille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso oyo mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sio bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama
bakobenga biso et puis tokomema bango awa yo basuki ezali na mapotisi ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badepute eza makasi bana na bino bandulete na bino bandeka bino baza na badepute soko nzambe azosunga bango bosunga mpe na mboka na bino ndenge centre ezali awa bana oloi bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soko bakomi malamu soko batangi malamu bakoma mpe tuna soko batangi malamu te bakoma kuna olongeni nde susi na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke na bala nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe bato po bakokosunga mboka na biso kolelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mwana kongo bakokalisa bino nakolaka na centre so nakola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza basunganga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bango po bakoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezonga na suka te jamais tokoya lisuka ma tokoya tabe molinga boye tovanda so awa tokosola lisusu wana ta mosusu ezala su plus lisusu tanga bandaki mosala aza jeune mama nakomi mokoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarte bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te mama merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup mama voilà merci merci beaucoup mama nzambe azala na yo voilà elenga nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela bakuvuluka Amen. Ouais.
Mbote na bino. Boza malamu, hein? Ngai naza papa na bino. Na yepe kotala bino ndenge batu biso baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za rajni. 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni yo za. Oui bisouté. Mogomelia. Le grandé ni ça va. Yo vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment nani? Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Bamboula combien salia? Au milieu, hein? Baza gentil, hein? Bamba bino bien. Sikoyo, okosenga nini pa nzambe pona batu bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona batu bayamba bino. Merci beaucoup, nzamba pambola bina batu yemi ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Voilà, vous mettez la jambe à Bogo. Moi si moi tu as besoin pour tout ça. Moi si moi kaka. Ozo rasoni. Moi si on le bazade. Souza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mboula combien? Vous mettez là, hein? Vous êtes gentil, vous êtes bien? Oui. Vous êtes très bien, hein? Oui. Mais vous soignez ça, vous n'êtes pas Lina. Vous soignez ça? Vous soignez ça, vous n'êtes pas Lina. Vous bunda père? Hein? Faut nous bunda Lina. Vous bunda Lina? Vous bunda Lina baninga, hein? Vous sambelaka? OK, websa nzambe ni pour la vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamnene nsho. Na banda posungo batu bazaka. Ogi lina obi websa nzambe jour koma mtu munene asunga be batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière. Bo bete lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino bane bitumba te boswa na kapete respect boto sabato bazali boso na bino boyokani toyokani oui toyokani oui merci beaucoup allez bye bye merci papa merci beaucoup merci vraiment merci beaucoup merci ça m'a pas merci Merci. Voilà prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.